place mon côté balobi qui événement exacté tu es bien événement ezali le 29 mars ba organisation ti lelo ezo se passer comment. Voilà, ba bien na biso été comme d'habitude dans la place na biso ba toili ba que ba bien. Événement na biso à Mossouni. Eza le 29 mars na Showbiz. Donc en tout cas ba toili belé boya vraiment belé bokozala jamais dessus quoi. Quasiment bazali comme que eza matalana pour nous comme à ça 5 jours tu on a belarte matalana ezate mais bon le bi matalana oui bien le matalana ba bi matalana ndenge ni na kolongola nga na sana kupata nga na 51 ezaki matalana na matalana partout il fallait ici là mtasala moto pesa matalana te il fallait nani il fallait ici là mtasala on pesa matalana te kobenga na moto c'est trop dire lelo na ko lo bango na bi ke place mo be supposé to tcha lokola ndeko na biso mo si Fleur Bango to bite ke Fleur Bango nini azon se molimo pata tanzambe te lelo ko za ne loko mo be ekomeli soit tem sunde ba parents ba kufa ki bongo ozomona nga na place a bongo na oyate parce que pour na bi ke za lia ba cook ozomona c'est na oya matanga peut-être na moi 2-3 personnes mo allo aposa kuna ndeni ate ba baza susute nde na ye ko kabola mawana ndeko na donc on va na bango sika moko et simba te ya koya nga pena luki kuena nga mo pesa matanga ba benga na bato luki kuena nga mo na vandi na osaka ba matala na musika mais na tombo la téléphone nga na filmer belle vie ici na filmer sila et simba te yagola de tozi tandenga vana na ba robe ni wana tozi ka émission ata ya ata yanga ka bo salite na si batia na ba commentaire to boye basiko to salite na ba on finira batu na ba ignorance na ba loyenge to kutana na ba na banzela emsi na tonga mo bo sape wonzo moni pe mo 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 kuto o kamwa osomona tendance na moibo sans maquillage tino na mona te kutana ye eza matalana il fallait bango basala ngo yo kanti mutu lokola Teresia lelo ndenge eza bongo mutu moko lelo ya SB azwi problème to bartero batournaka na SB Teresia mazwa mbongo na ye aketia mutu na morgue tu es sûr ça te poigné ya batala mutu osala ngo ti omoni oza ya msusu koti ya msusu tiki na poso na tali surtout obike Teresa bana kanela ko journal lelo yo makomisa ka belvie abibotika choisate même mutu lokola Teresa ovai na kiti oloba oleki belvie na kitoko Teresa est-ce que mitalaka yo za kokoti très grande surprise to balobi que 7e ndem tabeti 7e ayaki na esprit to ndenge nini Bianca place wana on faut comprendre c'est atika batebe na défaut non c'est il fallait pas s'embêter il fallait pas comme s'embêter il fallait atika rana non biso c'est atika batu na défaut on a elle na bango wana ka batu ba regreta c'est titi lelo po bango na munoko na bango comme 7e bagarre ici là Barési, il faut comprendre que il y a Fumba restaurant et tika na défaut. Fumba? On a Fumba ya restaurant et tika Bellevue tika na défaut vu que moi aya li sous ko sala ki nzombo ki lokoso ezate yango moni likama Bellevue Barési comment yena on a rage nyonso Barési obinga bana regrettation na vai na talio yokuta mutu mo foza dans la prison. Amba basi abi kaka 7e ndem tabetiye obabi 7e bagara betiye zela est-ce que M kaza azana na pandi vraiment solo re supporter le kofa 7e baga ya dipine kuta kokia ngote bo ya 7e parce que 7e baga abeta dipine na ba nelo mobo exodo obi mutu mobo ya Richard de quoi belle vite Beva maman Richard avec qui propre il y a tata moko maman moko te Richard mais ce qu'on dit mais ça là moi ça par l'amour humanisme ça pas belle vie ozomona abike non Richard Mukoko a travaillé dans la belle beaucoup d'années
Baba bongo hein? Beaucoup d'années. Ozomona a travaillé ne bané tellement ébélé. Bon asuka peut-être il y a Richard Mukoko allait pas Belvé ça quand des Belvé qui nous tient à 51. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà. Chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi pour les comptes de votre analyse. Voilà, nous sommes sur GI Télévision, accompagné de moi, votre humble serviteur Exode Mikebi. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Bianca Zanga. Batmisusu ba paniquer directement ton Bianca Zanga parce que côté mususu kuna ba simbaka déjà ba thermomètre, simbaka ba tensiomètre, au tension mataka, asimbi déjà moi mu wana o akolia, au tension kitaka yenda simbi mu o mataka, maïebele pour kitsa tension. Voilà, je suis avec Bianca Zanga, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, wana ba maman pour tous en mois de mars, mois de la femme. Voilà, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Arlette Sakati. Un grand merci à celui qu'on appelle Eldine Mikebi. Voilà, je suis avec Bianca Zanga qui dit déjà bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Exode Mikebi, bonjour na ba meloman tout ba sepela na biso. Ba tunia so ba linaka Belinda Kandi, Poutine de l'écriture, maman Morote, Arai Goshi, donc biso peut lingara bino parce que bolakisa biso da bolingo ke bolingara biso. En tout cas, merci beaucoup na emoko donc les Sanzamba Versas. Un grand merci aussi à Odette Lessa, maman à Lesline. Merci à Niki Lessa, ya Dodo Lessa, ya Richard Lessa, ya Majos Lessa. Mes filles Lessa Motema ya Papi. Un grand merci à Irène qui a lutté Motema Richard. Merci à ta Nadine qui a lutté, Jocelyn qui a lutté, Karine Izanga, Patricia Branco, Bibi Chimou Somba, Ikou pour décoration. Et merci à toi, Evelyne Duchesse Tounani. Merci à Mauvais Propre Tito d'Acosta, le roi célèbre Christian Goma. Merci à Papa Nabiso Rombo Tounani. Babi bon séjour à Nakata Masasa. Papa Rombo Tounani. Un grand merci aussi à Mauvais Propre Pichou du Foie à Mignon Noble. Et pourquoi pas à Mauvais Propre Jean-Paul Kapinga. Babi famille de Bota. Tous les grabango toujours ne belé. Famille Bota tous les grabango na force. Famille Bota to yaka mobondo. C'est de bito ya to ya le quoi aigle. C'est de bito ya to ya le quoi ba spiritas. C'est de bito ya to ya ka vraiment le quoi ba villageois. C'est de bito ya donc to ya ka le quoi ba bina filé. To ya ka le quoi ba robino mondibu donc to ya ka baso so de bito ya. Oh. Dans le bureau famille Bota sangisi ba force nyon so wana. To ya ka le quoi ba wengeman. Vraiment exo ba question ya yo et puis biano yangai. Voilà, merci beaucoup. Je profite pour dire un grand merci na ba tunyo so bazar pour l'assistance Chacha Pams Matondo et puis Deoma fait na bande konyo so dozawa en tout cas merci pour na assistance. Bianca Zanga
avant que to banda makamuna biso nyonso eloko ya liboso boza ba communicateur ou ba communicatrice ya famille libota ou bien ya Bella production to yebi ti lelo to moni place mon côté balobi ke événement zate to yebi ke événement zali le 29 mars ba organisation ti lelo ezo se passer comment. Voilà, ba billet na biso été comme d'habitude na ba place na biso ba toile ba que ba billet. Événement na biso Mossouni et ça le 29 mars na Showbiz. Donc en tout cas ba belé boya vraiment belé bokozala jamais dessus quoi. En tout cas non c'est na ba mélomane union ça bato tout ba linga opportunité de l'écriture. Événement ils ont encore le 29 mars na Showbiz. Oui, toi na matin et l'autre personne qui ba matin ba ça l'événement oui. Ils ont matin à de quoi arrêter biso tout ça l'événement non. Matin à pesa na date nango. Nzambe soka suni d'ici là wa date ebi même si pe journal le date pe ko bima donc en tout cas elo on senga kaka na famille bota tozala wana le 29 na Showbiz bo bazala wana le 29 na Showbiz to moni que Richard Mukoko azala qui vraiment yaya très cher et pas Madame Belleville parce que to moni ba film et katani na Bella depuis pote ici là qui to mona qui affiche. Oui, non, ça qui monene, mais ti lelo et quantité de Madame Belleville à chaque épisode, chaque jour. Mais ti lelo, je crois qu'ils ont déjà 5e jour yangoyo na Belleville TV et le réseau contacté. Donc, ils ont pour na matanga papa Richard Choc wanande moyen et avancé ils ont le sous. Bato ba lo ba Poutine na muta matala na poni ba yo lo bate ke matala na sa matin. Kasi mama za kamkika ota eza matalana poni sko matin asali 5 jours otelo na Bella te matalana ezate mais bon lobi matalana oyebi lo balobi matalana babi matalana ndenge ni na kolongola ngoka na sana kupata ngoka na 51 ezaki matalana na matalana partout il faut ici la mutasala moto pesa matalana te il faut nani il faut ici la mutasala ngo pesa matalana te na banelo mobo exodo oyebi mutu mo boy ya Richard ande kwa Belleville Belleville maman Richard avec qui propre ya tata moko maman moko te Richard mais so quand dit mais ça là on ça par l'amour humanisme ça pas Belleville ozomona aibi que non Richard Mukoko a travaillé na Bella beaucoup d'années baba bon ouais beaucoup d'années ozomona a travaillé ne bané tellement ébélé bon asuka peut-être ya Richard Mukoko allait pas Belleville ça quand Belleville qui note na 51 ou aulia ka sumbonga à Belleville a tunisa soute qui a petit tion na ngai bona ya restaurant na yo zelo ko boté etikali na mutu bana Richard na mutu à Belleville abike Richard atiki bana poto mona ki na émission moko na nini na eloko moko boye ba permettre ki Vincent nani papa Richard Vincent na Madame Belleville nani Madame Belleville lo bank yango beki clairement que nazalaki na ba yaya mibale moko ezali ya dadi di kamalo atika biso ape manakima yaya nanga mususu yeyo Richard Mukoko donc peut-être c'est par là oyo pasi wana za nango ti lelo ko perdre être cher na ye tala na loba na yo nani au moins toza bo déjà comment c'est une grande famille oda to sala toza biso nyonso toza kaino kuluzolo na kuluzolo biso tout de toza boy toza toujours na mapone no kuluzolo c'est ça moto azaka na sengo ndenge no kuluzolo za na hôpital azate ozomona eza lokwa Madame Belleville donc lelo lobité na omona so Richard Mukoko te ozomona mais non asuka Madame Belleville akoko ça pas papa biso Richard yango ka Belleville sali kolongola corps na ina na sana ko yana ngo 50aire ozomona bato beaucoup plus boya ke eza matalana il fallait bango ba sala ngo yo kanti mutu lokola Theresia lelo ndenge eza bongo mutu moko lelo ya SB a eu problème to ba terre ba tourna kana SB Theresia mazo mbongo na ye aketia mutu na morgue tu es sûr ça te point ya batala mutu osala ngoti mutu na soki na ndako na tama ya pamba 500 fois omela te
bango siko akezo ebemba ke tia na morgue bango nyonso baoyo osala na oyo bao bazoya kolobaka oyo eza baoya kolobaka ka babilobela mpo mokili mona bango en soi boye baondima babi mwana mwasi o belle vie il faut azalaka kaka polo so belle vie azali nga mpe terese famille mpe kokunda nango ngai te belle vie mpe aza mieux placé ya kokunda nga yayebaka eketaka ezaka mpona papa Richard te peut-être moto mosusu mpe akokufa na ye mpe boye belle vie akondima porte garant mpona ata moto afingaka ye po ya ye te mpona nini te bato kome bafinga belle vie asungaka bango ozomona aza na makila wana ya kosoutenir bato atalaka mabe te parce que aza na humanisme kati na ye ayebi ke non aza pèlerin na oleka papa Richard azalaki ya belle vie mais est ce que matanga eza ya matanga ya bato nyonso to matanga eza ya famille boto matanga eza ya bato nyonso ozomona aza ya belle vie oui na kati ya bela maza terre comédien c'est pour tout le monde mais babi matanga bokomisi yango ya famille boto to comme sango ya famille boto nana kangi matanga babi bino bokomo benga na bato na matanga kobenga na bato c'est trop directo kobenga na moto c'est trop dire lelo na koloba ngo na yebi ke place mo bo supposé to tcha lokola ndeko na biso mwasi Fleur Bango tobi te ke Fleur Bango nini azongisa molimo pata tanzambe te lelo kozana eloko moko boye ekomeli soit ya mosu nde baparent bakufaki bongo ozomona nga na place ya bongo na oya te parce que mpo nayebi ke eza lie ya bakuka ozomona so na oya matanga peut-être naza na mwa 2-3 personnes position kuna ndeni te bango baza susu te nde na ye kokabolama wana ndeko nanga esimba te yakoya nanga mpe naluki kwela nanga mo mpo eza matanga babenga na bato naluki kwela nanga mo na vandi naosaka bamatala nanga na mosika me natombola telefone nanga naofilme belle vie esi naofilme sila esimba te ozomona yeyebandi nde nini courage ngo nozwa wapi onakosala ngo te ngai eza Thérèse eza ya Gabi nakofilme bango te bango misato wana na bekumani bango tu wana nga nakotia bango nakofilme bango na chaîne na ngai banonde baoleka basani yalu le kutu la 51 azwi 12 na filme te boka bango non chose vraie yalu le kutu na filme te ka bon bango non filme bango te parce que pour la bique balinga madame belle vie te toyokanaka te ya semblant donc celui qui n'est pas avec nous est contre mire oui on a constaté ba ngamba solo ozomona donc c'est que tolo ba MK ayaki pena po tumbo la famille ayaki ne na provocation sko akuta ndi pe na bingamba basi abi kaka 7e ndi muta betiye abi 7e bagara betiye zela est-ce que MK aza na pandi vraiment solo ko supporter li ko fa 7e baga ya dipine kuta kokia ngote bo ya 7e parce que 7e baga abeta dipine tala mbinga dipine na 7e baga abetaka ye sikoyo MK wana mwana so mwana SS est-ce que si sunenge ni ozomona bongo moni santone santa malonga asoka ne vitamini amona SS mais to moni pe mwa munene tsa ni mwa munene zela kaka baba umela te baba loka bloka ba chinois baba umela te soit kosika mwa ka 45 à 50 bo asa evya badai chu baba umela te ozomona bayemi kana bayaki bayamba tubongo boye bayiki koluka makambo mutu lokola tout dans 7e bagarre mais eloko ezokamwisa bato ezaki biso bato ozalaki wana tomonaki 7e te mais à notre grande surprise balobi ke 7e nde mutabeti 7e ayaki na esprit to ndenge nini yanka place wana il faut comprendre c'est atika bato beye na défaut non il fallait pas s'embêter il fallait pas comme s'embêter c'est atika bato na défaut on a elle na bango wana ka bato ba regreta c'est lelo po bango na munoko na bango comme 7e bagarre ici là mais to monaki yana yaki awa lobi abike faye bana 7e ayebisa yeso ki baksala ki camarade te akaramaka na ebongo pona nini alugaka ye na nini donc na ebité yana mtolobaki yango ti natangi yo pena aobi pena na TV natangi yo pena 7e olingaka nini ngana tozaka ba camarade te ya kala okangamaka na ngana nzoto boyelika nini po à chaque fois que on oloba otuka ngaka alobaki yango ya ana
En tout cas, c'est vrai, tu as bien des défauts. Obiso linge mobile momingo afanatika mobile wa makasi. So to boy no. So yo so yika mobile ngaki alingi mwasi mobekuna. Ata bobeta me 10 ans. Ya gola te. Ah. Tozi kanenga vana na ba robe ni wana. Tozi ka émission ata ya ata ya ngaka boy. Salite na. Ah, c'est que tu as des commentaires, tu voyais parce que tu as des mais on finit na ignorance na ba loyenge to kuta na ba na banzela. Emsi na tonga mo bo sape wonzo moni pe mo mo kuto o kamwa. Oso mona tendance na moi bo. Sans maquillage. Te non na mona te. Ko kuta na ye. Ezandeni. Na oloba na wa. Ezandeni. Na oye biso ko kima. Ya. 6 personnes différentes. Ah, Tikaboué. Non, donc 6 personnes différentes sont bandées yéné. C'est que vous avez révélation. Bango nde baza bongo ba batute non baza batu mo boye ba créer ba problème au moins moi simo ya soin te ya bien te mais on na kiti ofinga moto. Kedal. Ozomona ngai eloko na regretera na comportement na bango bolinga bofinga moto aleki bino. Ozomona bolinga bofinga moto alesa bino. Moto a contribué na ba santé na bino. Moto a participé na ba vie na bino na makambo ebele peut-être na scène boli moi. Moto ana zwa bino alekisa bino ba chaîne na ye. Bozo ofinga na ba loyenge. Ozomona. Mais tout le monde qui ba rési pa ye awa ay bandi ko loba trop sur famille bota. Barési, il faut comprendre que il est fou restaurant et il a défaut. Fumba. Aux hommes on a fumba et restaurant et belle vie il a défaut vu que moi il y a des sous que ça là qui est nzombo qui le koso ezate yango moni kama belle vie barési comment il y a on a rage nyonso barési obinga bana regrettation na fa na talio écoute mutu mo forza dans la prison. Omona ba madame Bellevue bango moko neki motema malamu na bango yango moni lilo na mutu ko la ba rési pas au courage en finga madame Bellevue ya le ba madame Bellevue ba rési tanga daki na parka kala mo tanga violera mo na bato papa ne moko na mama ne ba okie soni ba bito oyate papa asumbai na mama asumbai ba oka soni ba bi comment un jeune garçon comme ça il peut violer. Mais c'est grave. Il va rester là-bas au parcours Kalam. Mais c'est grâce à Madame Bellevue qui a foutu bon batiki. Tant que j'ai présenté, aïe la biso ko présenter biso décaré n'est pas né. Elle a biso moi sinabi, je vous présente ma fiancée décaré c'est ici. Barési silama. Mais décaré wana moi mobali. Moi sinanda koti. Ah, t'es bien katika boy. Bon auteur la vidéo te balala ni. Basali balemi balali ni. De comment officiel? Est-ce que on pas que quoi adopter mon amour na koto tia ba. Comment fait-il bon ba bota ba on te faut adopter moi na. Ah, parce que bata bon ba na TV au film Madame Bellevue. Obi pour un message et bimi to tika. Ya omona. Ya omoni oza ya msusu. Koti msusu tiki na obimi poso na tali surtout obi ke Teresa bana kanela ko journal lelo yo makumisa ka obi Bellevue abibotika choisate même mutu lokola Teresa ovai na kiti oloba oleki Bellevue na kitoko Teresa est-ce que mitala kayo yo za kokoti elonge sali baridi tina kingo tala boloba rama koko makoko ngo place ni tala nzoto nanga tala nini mais lube moti nzoto loboko elembi abi bendanga bi cameraman na benda ipenza bendanga tala nzoto tala kingo omoni tala reka cameraman asa ke bende suna kingo kingo njere lamba chiffonné ba repasser ngote siko kingo muto eza lokole lamba mais eza chiffonné ba repasser te yo ko sila mayo mama mukolo oyo yo kutozo mutu mo bongo banoloba te po mo ano aza soni na société mo na yo ayo kisa ba comédien non na mona ya lipa mateko fele te lokwa mona Thérèse moya na TV yo finga bato mona na salini exo Bellevue mais omoni pe ba yaya mbale ayaki akende otala nani André ça ngeno otala yaya bon ba génération ba propre génération
Baza ba différence ka ba 4 ans. Surprise à la journée de la femme. Au moins inda kwa yaya ils sont bien. Paponga biba sa soni. Bato basimbisa mire na TV. Tina TV. Voilà. Mais bah bon le bala mwana mukie ba lo bela mwana mukie yo lingi matala na mais ce qu'on a minga place wana zaki nazo mituna yebisa ngai Gabriel asani pona Belleville. Ça reste à vérifier. Ah, Belleville pesa ba enveloppe akaki akufela ba yane Belleville pesa ba mbonga matanga mutu kola yaza mutu mo fa ka soni na société. Abi yozela ka matanga pour ça matala na. Ba pesa ye bon na matanga po ni azwa kango. Il faut azoni sa pesa matala na ti. Po ni bino ba sa soni ba lipa mate ko fele bo ngaka ko ya ko loba. Yo vraiment Gabriel yo. Yo ni bosa Belleville loba ni yo. Po to mona ya gabi ba loba gabi na matanga na bango loba gabi na boy mbonga ba comédien na zuka. Na zu en ba Belleville. Yo. Okufa munoko polele. Yango tension wana. Ok, là m'ka achichi. O ka payer Doudou pas ya kit. Nan. Ya Doudou. Moi ça Joujou. Mon ba la Joujou. Ya Doudou pas lobité. Ah, mon ba Joujou. Mon ba la Joujou. Ai ki olobati. Ye utafane moi c'est ki toro bon loka fleur qui aime ça que na ozole mbanda PD. Sia wa mo ba luana. Ibe bon ba ça qui bon peut surprise ya journée de la femme. Wa mobala soni zolanga ta mbanda ya mwana mwasi. Yo mwasi kitoko bongo loka fleur kem so keno zole mbanda PD. Wa mobala soni wana. Azala kaka azali te akufa te. Oh le 8 mars bango basali ya bien matanga tozanga matanga mais bato biso to biso to boyi na biso kende po to moni bato ba mosa ba matala na fête na ba matanga ba mo benga na asila yaya asila yete et toi enterré ye vraiment mokwalelo ozoka ta sonte ba voice ebima ba video ebima mbanda PD oza mosa PD luka famille vandi sa famille pardon. Avant de sa famille, il est vraiment croix. Solo. Voilà, merci beaucoup. Bien en tout cas, tu vas retenir que Poutine a Poutine. A changé raté. Donc, Aozaka ou Azali. Aotika la jamais changé. Bango batu ba changer, mais Belleville azaka Belleville. Donc, en tout cas, Mambote na pesi na la maman chéra moi si. Merci beaucoup à maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola, ya Sylvine Jolie, et merci à maman Germaine Makese, maman Germaine Bidi, merci à maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, mamie Tadina de Belgique, na Oelo na Motote, merci à la grande H, maman Sakina, merci à Renate Kitenge, joyeux anniversaire encore, merci beaucoup à Pierrette, merci à Nanou Lungengo. Et pourquoi pas Balobi, Pamela Matondo, ma petite sœur chérie, merci à Chacha, mon Asuka famille Bota, j'adore. Et pourquoi pas Nadeyo, et na pouvoir maestro, et merci à toi aussi, Exode, vraiment d'engager télévisé quand ça à tout moment, pour la visibilité dans la chaîne, en tout cas, nous avons là, Pambola, abattre la géma, ibele. Après ça encore, souffle pour voilà, merci beaucoup bien Kazanga pour la condiment invitation à Bisso, Yamukona Lelo et puis bonne fête des mois de la femme. Merci beaucoup, bonne fête des mois de la femme et papa maman Nyoso ya monde entier. Pourquoi pas, je dis bonne fête de la femme à maman Claudine Bawete, Sandra Riziki, Jemima Ekamba, Eldine Mikebi, Arlette Sakati, Lelo émission Nangai. Et aussi la question qui n'a pas qu'à être chère, elle s'appelle Christelle Mayam. Christelle Mayam. Voilà vraiment ma maman chérie. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Bye bye.
mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge et sengeli. Yabiso na bino 24 heures d'information et culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima